Ma Mission TV, le miroir du monde. Les Camboya 700 tables, et bani. Kasi ndeko chimanga azali na pisika o yazali komibenga ki azali nzeta mbila bakataka ekweyaka te yango ekolaka kaka. Tracasserie ya mutu moko azoli ya 700 tables. Ekokani na tracasserie ya mutu oyo akotelema ke boye mabe boye malamu. Toyebi eloko wana te biso tozaba tosalaka pona l'État, tosalaka pona ba vendeur. Omoni comment nazali fatigué na kati ya regret ya ko constater comportement ya ndeko na biso azali ko diriger Raneco. Ezana ndeko nani? Ndeko Chimanga. Bakonzo bazali koyamba mokambi ya Raneco bisika nyonso bazali koyamba ye. Ba mekalo ko tuna mikanda nini atambola kanango pona syndicat na ye. Po biso totamona ba gréement na biso ba syndicat oyo ba pesa biso le ministère du travail. Likambo na ye ezali parce que Brukumestre koya na ye kati ya commune ya Kinshasa alingi azongisa molongo ya l'État. Akuti ndeko wana aliaka mbongo ya plus ya 700 tables na qualité nini Gile akoki ko komolia na ngam Gile akoki ko kimate po Gile yo moko oyebi e kazalaka mutu ya mayele ya likolo. mais ya on a eu combattre Guilin avandi ba syndicat bazali plus de 7 ceux qui 7 awa na marché ya Kato mais bovandi na syndicat mususu o Bukumesa à côté sika a constaté que plus de 6 ans ezali na syndicat moko futa raté mais Guilin avandi on a ka makele na ba télévision. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà baimboka na système aliso likolo liso ndenge to mesana ko beta masolo ya mboka na émission bino babola émission wapi ba chailleur ba romain ba ndeko na biso ba dobenga ba débrouillard to ba mapinga mboka ba policier ba médecin ba enseignant ba ndeko nyonso ba bundaka surtout ba mama bipupula mama maratongo pona ko luka bile ya ko lesa libota émission population yango e bandi ba ndeko balandi bozo constater tozali na plateau habituel te place nyonso yenga biso tozalaka awa tozali na marché Kato bozo constater to marché Kato tozali na vedi itaga awa nazana banani tozali na ba syndicaliste bandeko balandi tangu tokutana na bango tulunga to ba makambo ni ezali koleka na secteur na bango surtout ya ba vendeur pe ba acheteur ndenge to ba biso population to kota kawa problème ezali koleka awa ezali ko constater bandeko balandi tozali na ba syndicat moi ebele na ko bana ko présenter bango moko na moko poto ba banani bazali na biso awa elongo na masolo tozali ko beta mbote ndeko Flavien. Voilà awa tozali na bino na marché Kato ozali syndicat. Oui, ngai nazali président provincial ya syndicat dénommé Union syndicale de vendeurs du Congo. Union syndicale de vendeurs du Congo, to mesana o la troisième plateau na banzi émission na. Oui, to mesana na biso déjà na. Voilà, papa zali mokote ba maman pe bazali pe na bande komiso bazali na sima. Awa to zali na maman mbote papa. Ozali syndicat ni pe komona. Nga naza syndicat national de vendeurs oyo président national et kambami na président national Guilé Lokofo Nganga. Nde nazali mutu ya syndicat nazali mutu ya base nazali na kati ya marché Katonde na zosa. Voilà, Guilé atazala nyongo na ngai na yambisu bande kone awa tozoko bakala koba na moni za syndicat d'ISMAC voilà ndeko voilà yo mutu représenter surtout tout le monde na syndicat d'ISMAC mais ezana ngai nde président national ya syndicat d'ISMAC. Ah d'accord, camarade Alpha Sadiki. Alpha Sadik. Namoni bandeko ka syndicat d'ISMAC na bité so syndicat monsieur zali o totangi kombote. Voilà bandeko balandi donc tozali na bandeko ya syndicat et loko ni zali koleka awa voilà tukotuna mutuna liboso na ndeko na biso tozona loboko ya mwasi ndeko awa na marché kimé zali to zali te et loko zali koleka. Ça va. Awa na marché il y a na marché Kato il y a un problème parce que l'air changement est salami na niveau ya ville ya Kinshasa il y a ba ko remplacer ba bourgmestre pe ba permutation ba bourgmestre tango le bourgmestre Rosikiwa oyo aza bourgmestre ya commune ya Kinshasa ayaki abengaki biso ba corps syndical nyonso toza ko œuvrer na juridiction na ye ayebisi biso clairement que ye azali un ancien syndicaliste et ayebi ba problème nyonso oyo biso ba syndicaliste tozalaka na yango ma alobaki na biso que pour ça na ye ezali que biso ba syndicat nyonso toza ko œuvrer na juridiction na ye toya na mikanda na biso nyonso oyo ezolakisa ke ezali ya solo toza ba syndicat oyo yebani chose qui a été faite mais seulement après ayaki lisusu kobenga biso pour na ko faire constater biso que il y a parmi biso syndicat moko entre guillemets oyo a déposé ki ba mikanda na yete pe azali awa na kati ya marché Kato na plus de 700 tables. 700 tables ya syndicat moko ya aspel ou bien syndicat wana ye moko ya 700 tables ya wapi na ebité
aza donc na 700 table oyo efutaka ata papo moko ya l'état te. Tout simplement parce que azali syndicat. Donc ça fait maintenant plus de 6 ans que le Kouané ont perdu. Alors, de bourgmestre a pris décision pour que dès le 2 janvier de ce mois, et le Kouana est à la liste sous-souté. L'air bourgmestre a sali ndengwana, ndeko ya syndicat wana raneko abandi s'apprendre na bourgmestre boy na boy tout ça. Alors biso le corps syndical to yebi que rôle na biso ezali défini na code du travail, il y a veiller na encadrement ya ba membre na biso pe il y a encadrer bango pour le civisme fiscal ainsi qu'il y ait une parfaite collaboration entre ba travailleurs na employeurs. Biso tozali na secteur ya commerce ou tozali ba vendeur patron. D'où nous sommes censés ko to samibe ko ya mboka pe ko futa bapako ya l'état pona ke ville pe marché ezwa makoki ya kosala ba misala o ekosala ke benzeza la katango nyonso propre. Mais dommage ezali ke eloko wana biso to ekozala surpris kaka na époque ya bourgmestre Rosiki wa a constaté qu'il prenne ses responsabilités en tant que voilà nazo zonga na yo na monaki président pe ya syndicat Dismak Azali awa président de ko Alpha. Oui. Syndicat bolobi bozali corps ya syndicat na zando na marché ya Kato. Mais ndenge na corps na bino bozali na syndicat moko parmi bino balobi pendant 6 ans afutaka ba mesate afutaka ba azana civisme fiscal te surtout que le babongo so ko prêter les termes mais bozana bango sika moko bo former corps pendant 6 ans. Merci Ndeko Flavien. Omoni comment nazali fatigué na kati ya regret ya ko constater comportement ya ndeko na biso azali ko diriger Raneko ezana ndeko Chimanga. Comportement ya ndeko Chimanga ezali ko bebisa dignité na lokumu ya biso ba syndicaliste. Et là, on population va retenir parce que nous avons tout le monde pour le bino bozali corps ya syndicat mais parmi bino ezali na syndicat oyo kanga 700 tables au bourgmestre aussi Rossi Kiwa a découvrir pendant que vous allez plus de 6 ans ensemble na au moins que bino pe syndicat boko tambola malamu te. Merci Ndeko Flavien la zone na kati na molongo ya makanisi na ngai na bande koloba ke bakonzo bazali koyamba mokambiara neko bisika nyonso baza koyamba ye ba mekalo ko tuna mikanda nini atambola kanango pona syndicat na ye po biso to tamona ba agrément na biso ba syndicat oyo ba pesa biso na ministère du travail avant de traiter la moto yebana nuye malamu azali nani parce que ceux qui azali association c'est azali nini syndicaté voilà omoni mais ceux qui azali syndicat parce que nazali face à syndicat ou bien une association c'est sans but lucratif. Mais tu as compris que tu as un mikanda na ba simba yango be physique. Mais vous avez ensemble. Brukume c'est atin asenga ki biso tu ba mikanda ya batutu ekota. Ya yeti le kota kate azali na mikanda nini. Wana ya liboso. Ya mibale. Trakaseri nyoso za na kombo na yango. Service ya IPM ya hygiène ya environnement et autres trakasser pona boy. Alobaka trakaseri na service nini. Azala clair na trakaseri azakolo parce que kato dalika zando na ba membre na été. Ba syndicat 6 za na 14 trakaseri yango ba membre na biso baza komona yango te kaka ba oya ye mais na lingi na lobake likambo ya ndeko Chimanga ezali kuna te likambo na ye ezali parce que bourgmestre koya na kati ya commune ya Kinshasa alingi azongisa molongo ya l'état akuti ndeko wana aliaka mbongo ya plus à 700 tables na qualité nini ndeko Rossi Kiwa lobi te nazali kozongisa molongo ya sendi ya nani ya l'état na kati ya marché Kato ndeba manœuvre nyonso ozali komona wana akoma mikanda na kosala marché azali ko intimider bourgmestre mokonzi ya commune ya Kinshasa bourgmestre Rossi Kiwa toyebisi yo boye syndicat akoki ko sibisitio na l'état te zwa bokonzi na yo na maboko tia ndeko Chimanga na justice bosamba na ye na justice pour que azonga na nzela. Voilà et pe nini déclaration moni Guilin le kofazate na moni aza représenter maman Guilin kimi Guilin akoki ko moli na ngam Guilin akoki ko kimate po Guilin yo moko yebi e kazala ka mutu ya mayele ya likolo
Mais hier, on a compris qu'il est avant dit le syndicat vous avez plus de 7 ceux qui 7 a marché à Kato mais vous vendez dans syndicat beaucoup mais ça côté ici a constaté que plus de 6 ans ils allaient dans syndicat il faut arrêter mais Guilain avant dit on a qu'à maquiller dans la télévision Guilain a koko ça la maquiller dans la télévision ce qui a yebi yango ce qui a yebi yango te ko ça nani maquiller ndenge nini. Alors message vous avez par rapport à la préoccupation beaucoup mais c'est auto ko yamba pour attendre ça peut mécanicien na au secteur na na sepeli mingi ndenge otuninga mutuna wana burgumestre wana aza burgumestre ya mwana muke bino bolobi ke ba jeune basala ka misala na ba bureau ba mikoro bavanda nanu na ndako mais ndenge nini mwana wana azo sala musala moko kitoko na kati ya commune ya Kinshasa musala moko kitoko mais azwa mabaku kaka na marché Kato ye mutu wana mesana na ye kaka ko betisa bato mabaku mais akoki ko betisa burgumestre wana mabaku te pour bourgmestre aza na dignité na ye nyonso pe to lingi ye mingi soki azo betisa ye mabaku na makambo ya pamba ndenge aza ko bangisa la tracasserie ezali awa bino wa syndicat mosusu ba si syndicat de SMAC bino oya kofo ozui même bandeko na biso ya de SMAC on est na musu kotanga na sima na bandeko mosusu ba bino bozali ba syndicat bosaka tracasserie awa est-ce que okoko zwali kamwa lukambo na we à jamais tracasserie ya mutu moko azoli ya 700 table ekokani na tracasserie ya mutu oyo akotelema ke boye mabe boye malamu toyebi eloko wana te biso toza batu tosalaka mpona leta tosalaka mpona bavendeur tokoki kodefie leta te tobenga na ye pembeni na biso jamais aza mutu azosala rosi kiwa azosala musala na ye kitoko. Voilà. Namoni ndeko pa oto bakisama wa ndeko oyo dali syndicat ni. Tozali bato ya Confédération syndicale du Congo. C'est en cycle. Voilà, toujours mettre ma solo parce que ba bengi micro awa matata ezali ba syndicaliste mususu bazali awa ba kolia mbongo à plus de 700 mais ça selon avis ya beaucoup mestre yango tongo ba na secteur na bino comment boki ko vendre pe bozali wana ba mesa mususu futa raté bozali ko couvrir bango pendant que responsabilité pe ezali ya bino po bosunga na ba konzamboka bosunga pe na ba vendeur ndeko Flavie na koyebi soboy likambo ya 700 table esi eyebani kasi ndeko Chimanga azali na pisika oyo azali komibengaki azali nzeta mbila bakataka ekweyaka te yango ekolaka kaka nde tolobi boye na gouvernement oyo ya président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo esengeli totya makambo na nzela esengeli totya makambo na nzela mpona nini ye aboyi corruption aboyi moyibi lokola aboyi moyibi nde omoni ndeko Burgumestre Rosi Kiwa mwana mboka aye alandeli makambo wana lere biso to informer ye do parce que to dénoncer après la dénonciation Burgumestre ayebi yango alobi ete droit ya l'état ezala na l'état droit ya l'état esuka obe na l'état ezala na poche ya mutu te nde na yango umoni ndeko Chimanga lere to bayebise makambo wana ndeko Chimanga bokomi koluka ndenge nini akoki kolukela Burgumestre problème Burgumestre azali kosala musala kitoko esengeli kutu balatia médaille na lolenge biso tomoni musala azali kosala na commune ya Kinshasa. Voilà ces médailles na zonde ko bakisa mais likama insalubrité pe wa eza makasi to koti bo soto zali mais bino ba syndicaliste boko sungate ba vendeur ba maman vendeur ba papa vendeur bazali wa ba mekampe kotala ndenge nini baki kolonga pe bo soto to mona wa to mona ba immeuble zali wa mais il semblerait que ba wese zalaka wate bon na habité to makambo za solo to za lokuta makambo zo binde ko Flavie za solo mais tango bourgmestre Rosi Kiwa ye biso ISVC to komela ki et a répondu qui biso favorablement et tikali to kutana na eto solo parce que moni marché Kato eza wenze oyo ezali kati na ba mapango oyo bisika bato bazali et soko otali bato nyonso bazana ba mapango na kati ya marché Kato baboka ka matiti na bango te baboka ka basalite na bango nyonso kaka na kati ya wenze na oyo bateki basalaka c'est que il y a une charge yango to komelaki bourgmestre pona kotalisa yeke soki akoki kosala lolenge de manière que ezala ba magasin eza na Kato ezala bato baza ba résident baza ba domicile na marché Kato babandaka sikoyo ko participer même chaque semaine forfaitairement pona bandaka kosala assainissement okomona eloko wana ekoleka nango mais pona eloko lobi ya toilette publique tomoni na kati ya marché Kato awa na Itaga
tozali na entre Itaga na Chwapa tozali na 2 écoles oyo ezali wana lokola l'état ce qui l'état ko réquisitionner même un espace batongi toilette publique pona ko banda ko soulager ba visiteurs oyo bazokota na kati ya marché Kato conformément à l'article 9 de la constitution parce que l'état exerce une souveraineté permanente. Voilà, yama okabwana mama okobakiselo ko moko avant pe na zo Dismac et pas bakisa. Nako bakisa concernant makambo ya salubrité na kati ya marché Kato. Nga naza président ya marché Kato na Gile Lukufu. Biso arrêté le bi toza liboso ya mapango ya bato. Nde marché na biso ezali. Lelo ata bakolongola salité ba vendeur bakotika. Bato ya mapango après biso soki tolongoli makolo bango pe bakoya na oyo ya bango batiki. Nde problème oyo peza pasi ezo kotela biso yango. Tozalaki na problème ya ndeko Chimanga. Eza mbongo ya l'État. Mbongo ya l'État ekotaka na poche ya moto moko te. Soki eza ya l'État. Tolingi ndenge burgomestre aya sembola likambo. Mbongo ya l'État ekene na mulongo esika mbongo ya l'État ezali ndenge président de la République azoloba. Yango oyo eza lokola likambo oyo toza na souci na motema ke mbongo ekende ke pa individu moko. Dès qu'on a biso to boy yango attaque biso ba syndicat nyonso ya marché Kato. Voilà to ko to kuta na mwana mboka aussi et qui wa avec un ko talisa biso parce que mbongo wana so ki plus de 6 ans 7 ans et que na maboko nani bango pe ba konza mboka ba boko messe c'est ba biso parce que yango na pe état de droit pendant 6 ans 5 ans de bozali ko loba mbongo wana ezali ko kende wapi ma papa Dismac avant to kabwana parce que na ko linga tout na bino ba to bozala ba messa to bo ba messa wa po bo veya kan intérêt ya ba vendeur pe na population ba kota kana zando yebisa biso messa moko ezalaka combien na ba taxe ngo soki ezalaka nini soki eza plus de 700 c'est-à-dire mbongo ngo ezalaka combien pendant 6 ans kota na poche bato et puis raison wana tolinga to comprendre ngo atako beaucoup messa na salongwa o akala. Merci ndeko Flavien na mutuna kitoko tuni me permettre nga mukena zonga mukena likambo ya salubrité ni kasi ba démarche beaucoup messa dali ko sala ya ko retirer ba entraînement sur l'état ezongela ye c'est pour ça la face na o dali salubrité nani kini bopeto individu kanga plus à 700 tables oyo ke soko beti machine na sanza moko a plus de 40 millions bandela na zongeli koloba ba nombre ba table de Chimanga ko akanga soko zuba entraînement nango journalière au calculant fois mensuel c'est dans les 40 quelques millions de francs congolais. $. Bon, dans la taux actualité parce que bon d'accord varie. 40 millions de francs congolais quand tu poche moto. Oui, na lobby plus à 6 ans d'ailleurs. Maintenant, beaucoup mais ça y est, barbiki Bopeto. À côté de la famille a été à recadrer la recette et l'État pour que ça la fasse la Kini Bopeto. On est à Liboso. Alors les marchés municipaux, taxe y a étalage c'est 200 francs congolais. La table moko. Aux en a 5 c'est 1000, aux en a 10 c'est 2000. C'est ça un peu éclaircissement na Likambutu. Et puis Likambutu Koloba. Mokonzamboka aboyi impunité. Azali kolinga makambo etambola na molongo. Baoyo nyoso ba complotaka na ndeko Raneko Chimanga. Pona ko devient recette ya l'État, balandela bango baye ba réseau wana zaki ya banani. Voilà, ndeko to succès na yo. Est-ce que zalité bozo ki la Raneko zou peut-être ata bien organisé et que bambon wana peut-être que n'a pas l'état bino bo éviter. Le quoi bino pe bozali ba na kigolo ba syndicat. Là sous pia ke zamingi pa na bino, ya zo bambon ngone e ko sabina motema pasi. Non, musika na biso ya kozala na ye na haine mais ezali vérité. Et la vérité, c'est un fait réel et vrai. Oye monani polele na miso ya bato. Je pense que même yo tango yo ki ango, je pense que oza pesa à l'hésiter. Est-ce que zali syndicat bien organisé ana mikanda nyo sokoleka bino bona mikanda te bo ko moté passe. Non, mais depuis bourgmestre asengaki ba mikanda na etilelo, akele ko déposer ba mikanda na ete. Yana na mikanda na eto yeba. Nde a partir la wana to koyeba soki ya solo za syndicat to za syndicat te. Muko to koyamba bango to muko ba ko senga débat contradictoire na bino bokondima. Soka lingi débat contradictoire to kosala na aya pe na mikanda na chaque syndicat ya na mikanda na ye. Oye la exige. Yo so ba syndicat yo so mikanda na bino. Aya na mikanda na ye. To so mo na ba syndicat parce que ba syndicat musu bodaka ba dérangement na ba zando boko lira ba mbongo mais bona mikanda. To banana nuwana parce que registre
il y a eza na ba kombo ya ba syndicat nyonso eza tenu na ministère ya travail na direction des relations professionnelles. Voilà bandeko balandi tobisaki bino ete TV za radio te bozo constater tozali na Wenza Kato donc bozo constater tozali na Itaga awa donc pour na obeta masolo na otali ba syndicat d'abord ba syndicat bazali awa face ya Bourgmestre Rossi kiwa o pesengeli to yokaye to ba ndenge ni ba ko démanteler soi-disant selon bango réseau ya syndicat moko o eza na plus de 700 tables et futaka pas ko l'état te ça fait plus de 6 ans ndenge bango balobi ça fait plus de 6 ans to ko ka pe Bourgmestre to ko ka pe to ka pe bango pe est-ce que ça sorte pour le barrete baliaka ngulu lito imokote et sengeli ko ka bango pe ce qui peut débat contradictoire et ko sala mais pour aller na banzi to suki à moins que muto za na lo mo bakisame sinon to suki to kabonya. Oui, le col les abo et biso le problème to za na ngo ezake que les bourgmestres prennent ses responsabilités en charge. C'est lui l'autorité municipale ndenga lobaki que dès le 2 janvier de ce mois plus question Batouana nyonso janvier musika manatanda batu bazolia toza na période ya bafeti oyo en tant qu'autorité peut-être pour na wana sali courtoisie on a bafeti voilà moral ya batu voilà ndeko aussi kiwa donc na banzi na mikolo ya caméra to kundula to koya toyo kayope et puis aussi tozo ki des programmes à tourner mission na yo mais to koya pe toyo ka parmi ba dossiers sengeli répondre na population ezali dossier ya réseau oyo outi ko démanteler ceux qui peut aller à solo to ko beta masolo bandeko balandi to ko na suka ya émission à population to kabon na ba reportage pe to kutani na mikolo ya pe na émission mususu batondo mi pesa bambotisi ko be akanda ngana ko michimanga. Ma mission TV, le miroir du monde.